Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'en enlèves, je n'ai plus rien. Bossa na kokoma titre. Na bossa na kokoma titre na nini na ngai. Hey, bateko. Bota la choc on a zui na bikete lelo na ya na to ya kosolo. Je suis sous choc. Je suis sous choc komona ndeko na biso, mama na biso, mama wa Maria Tumba. Aye penzako akoti. La famille Tumba. Ya to tapote to meka kosolo la. Na ye ko annoncer na famille tata famille mama na ngai. Bino bokoma komona kete lokola dikina e akaka na réseaux sociaux na okene ko sambisela e kuna ya nde to ko sambwa biso nyonso. Nde to ko sambwa biso nyonso. Mama ya mama social, mama ya ba Maria Tumba a matina live. Ande kolanga. Réseaux sociaux, réseau ya TikTok, c'est une famille. Franchement, c'est une famille, mais pour t'apporter, tu me sur la moitié. Tu me sur la moitié parce que là. Franchement, moi, pas pour les mal de la montée. Là. Il faut aider, là. Tout ça, tout sur la tête. Pour même jeter, en tout cas, dis-moi. Bonjour, on a vu nous sort. J'espère que vous avez mal. Moi, de mon côté, ça va. Aider pour tapoter, tout au solo là. Et ça la bana, et ça la maman, ton yébana au solo là. Et ça la maman kambu sousou. On a yoki, maman lobi, fallait pas. Et ça la maman kambu sousou, on a yoki. Maman sociale comme baba ndeko réseaux sociaux et ma solution té réseaux sociaux fait sa solution té réseaux sociaux et fait sa solution té maman Maria Tumba baba ndeko s'il vous plaît cuisine n'engage à téléphone des autres je dois travailler moli misanga on a ça toujours tonga nazo ça toujours tonga nazo ça maman Maria Tumba alingi mokile pe ses raisons. Maman te repè sa raison. Mais ma béonga na moni maman. Ce n'était pas à toi. Ce n'était pas à toi maman. Moi je suis désolée mais toza ba maman. Ce n'est pas que moi ne sois celle ma béo livrée. Bana basali mabe faut livrer bango te faut yeba yango ko bota bana ezalaka na bande ko to tapoter ko na sali bidoni nde bo moninga bo sepelite ya to zala bato ko to tapoter s'il vous plaît et au sala bien et denga ko tapoter to tapoter please tapoter boy. Bandeko, tant que vous avez les kambunayo sur la toile, réseaux sociaux et tikali na ba audio ya mama social, réseaux sociaux et tikali na ba audio ya mama ya ba Maria Tumba. Bobi ponani, parce que de nos jours, les paroles ne s'envolent plus. Lobby ou bien après lobby bongisa. Mais réseaux sociaux tikali. Bobi et lobby ne bomi famille Tumba. Na maman na bana ba onyo so ba nyongo za na raison. Mais maman da bomba bana. Maman expose abate. Au moins papa ba na kanda papa ko tomoka livrer moi na bossa ba ndekone. Mais pas les mamans. Maman mabotité. Na fandi penza batindi linga matia dikina kota.
kota noki mama ya banani oyo ya ba Maria Tumba nalobi wa Madame Pindi, bonsoir ma chérie, ça va? Nalobi wow. Donc, maman ba Maria Tumba amati pour la koyebisa réseaux sociaux ndenga mona pasi na bana na ye ndenga souffra ndenge et puis loko moko je ne sais pas Raissa o mato meka ko expliquer nga le msungande na comprendre ki mabe c'est comme si maman ba Maria Tumba alinga expliquer biso ke bozuya bana yende source. Donc bana bakolata ni papa bakobamba ni papa donc source ya bana na ebozu ya bana na eza ye source. Donc bana bakolata ni papa bakobamba ni papa donc source ya bana na ebozu ya bana na eza ye bandeko. Est-ce que maman ya ba Maria Tumba asimbisa bana na e kodia on ne sait pas parce que maman za koloba avec assurance, maman za koloba yango avec assurance. Raissa, les msunga na comprena kité. Côté na bi oh. Ndé maman za koloba boy. Ya Raissa pardon, s'il vous plaît matana no o meka ko expliquer nga. Pona mi tuni na bi oh, ngande na comprendre té parce que maman lobi ke soki bana nyo baza mbongo bano na ye baza nango eza ya ye. Vous comprendre? Maman lobi mbongo oyo bana na ye baza nango eza ya ye. Na lobi oh, c'est que bana oyo bazalaka na kodia. C'est que bana oyo bazala mbongo ya malamu te. Bozomona parce que quelque part aussi si c'est le cas ezalaka bongo yo soki basimbisi yo kode ya fa réseaux sociaux comme esika ya kosala nini ya ko dénigrer bana na ocha écouter madikina nengina che écouter on a zala bien belle famille oh yaya oyenga ça dépend mukoloane za la jour oyo soki ekutani ke na zui salaire net na ba fin du mois boye osangisi mbonga ba cop mbonga ba locataire et tout tango tiena peser ato ye sala na moi ni mais soki likambwani ko kuta na we abala ba 18 ba le 20 osali faut pas ya yo nganga to sekanga parce que je vais te griller. Bonsoir Raissa, je vais te griller complètement. Au comprendre pendant qu'il était awa et à esika nanga musala. Au comprendre que awa j'ai amené que qu'il nanga na yemide babeta nanga. Pande konangai, j'étais franchement tout bon na bisoté. Lingi to mona kambanda na mbanda bazo swana na réseaux sociaux. Ba weleli mobali rando ya nani oyo ya Raissa na mambole ça se comprend. Mais tangu maman moboti, maman moboti na bano ya boti kobanda komata kobanda kolakisa explication kopesa explication Maria azalaki mwana moke akende kosala na restaurant tango azalaki na ya est-ce qu'on a besoin de ça na tuni peut-être ngande na éviter Madame Pindi malobomboka na. Ah, merci beaucoup Madikina, bonsoir bande kono so bazolanda dikilo vikale okende wapi ombo ozongi déjà nazaka kuna. Ok. Madikina eza pasi makambo yo. Nga kutu na omona tande nga osalela nango analyse te. Pasi ezo sala pasi na soni na somo komona makambo oyo. Ya mama ya Maria na ba Maria ndenge eye. Makambo yo eze loko moko mama azobeta sete pona bana. Naye biango lisusu. Oye bakopo ya. Naye biango. Ya bana. Ate kweye pasuka te. O ba verre ya. Bakopo. Lobo machine. Na oyo ko. Donc voilà. Maman ba Maria soki totali be Madikina ezana nous passe déjà komona makambo komema na kati ya réseaux sociaux tant que yende moto aza mama ana droit ya kocha kimia na kati ya makambo malgré que makambo ya na réseaux sociaux soki penza ke oui azaki mama lingi bana na ye ndenge tozoloba il n'y fallait qu'il pas atika mwana wana ya mwasi parce que muta gravissé makambo ono seza leke ba Mario ya mwasi wana oya kokana na bango wana ye penza muta voilà ye wana pende muta komisi ba yana eloko bambanda na ye. Donc il faut abanda ko swanisaka bango
Mama il fallait qu'il paye na makambo na réseau sociaux, il fallait qu'il kiwita ke yaza mama azaka mutema munene amemelango na ndenge kaka ya ki mama aluka kaka kota pe mabonde parce que biloko msu pe zaka pe envoûtement pe eluka partout des moyens et kota soki envoûtement ekoti mutu oyeba so eloko nini oyo yazo sala te aoyeba pe eloko nini oyo alingi te na kati ya makambo oyo mama ya Maria ye mutu azaki na bana ye alobi bien souffrir na bana ni okami na bana il fallait qu'il a supporté ka bana parce que ceux qui déjà toza ba parents ceux qui déjà za na bana na kati ya bandako ceux qui keboza na tata te koto ya famille ya tata koto ya tata ba koloka basa ni batia yo bana mitema balinga yo mama te koto pe ya mama pe ba kotia pe mutema pe ke wi bana balinga yo papa te mama wana siko ezaki ki obligé kaka fallait qu'il akota mingi na mabondeli mais mama akoti na mabondeli te mama ayume makambo na réseaux sociaux ndenge ba mewe makambo na réseaux sociaux na ndenge ezo kendele fallait katika ka ba voice wana o ebimaki ndenga alobaki kewi ezaki ba voice ya kala mais mama komi koya ko leka na kati ya réseaux sociaux lisusu koya ko pesa ngo lokola matière nde mama asungi bana te parce que biso mama nazo yoka audio ngamona bandi ko mikwanza na mutu ne mukusa nazo mikwanza na mutu na lobi nzambo makambu ni nazo yoka audio ya mama ba Maria mama sololi peut-être plus de 30 minutes raisa mukusa na bandi ko kwanza na vie réseaux sociaux le mama belle le mama chérie mama mitaleli déjà que oui bana bazaka na rando na kati ya réseaux sociaux mama tali yango te ke bana nanga bazaka na ba problème na ba collègue na ya musala mama tali yango te mais mama ndimi ke makambo ya na réseaux sociaux pe akomeli yango ya koya ko pesa ngo ba matière po ya moni yango ke wi aleki po basunga ye po na paso ya zomona soki alekaki kuta lobata po na ba conseil là ça va mais soki mama ye moka komi ko bimisa susu na makambo bato bayeba te na kati ya réseaux sociaux asungi bana na ete asungi bana te parce que ba propos mama oyo azoloba aye ya moni yango ke wi eza na leki na lobi mais ayebi te ke wi bana na ende bazabe etikali lisolo etikali litioli na kati ya réseaux sociaux ndenge tozalaka parce que ba misu bazozwa ngo te bayebi te ke ba mama misu ba kongole pe bazamaka mabe ba misu bazozwa ngo pe bayebi ke biso pe bana pe ba mama basukisa biso mitema ba tata pe basukisa biso mitema ma bango batali ka ke wi bana baza bana mabe basungaka mama te parce que mama so totali bien akomi kosala lokola moi eloko moko na kati lokola to kobenga ke lokola moi ki jaloux moko boy pona makambi ya bana ke wi bana bazosunga mbali siko bana bakosunga mibali ndenge nini maadiki na etake bana wana ndenge bazana ba wana baza ba copain na bango wana mususu wana kutu Maria po na Kevin eza nango ka biloko na bango ka ba ki copine malgré que Maria ke ko mikotisa Kevin aye ko mikotisa wana mabe bongo siko mama social wana déjà azui abali mama siko azo tche panzi likolo pona nini azo mema likolo on a comprendre mama azo se plaindre na comportement ya bano ya boti alobi Sara na bana na boti est-ce que moni mwana moko ya elongi mabe obande kone ba koza na soma ko banga ye donc ce que j'ai compris ezake ba Maria par rapport ya koyeba na kistamanya na bango et comment ko éviter bango ko sala mwa ba makambo mususu o ezo sepelisa mama te mama zo sepelisa baki para famille te malgré ki star na bango baki pa sous famille ndenge zakite ba pesa sous mama ndenge bazala kite ba Maria comment ko mona mama loko le loko pamba donc mama pa Maria liboso ya Maria ze loko taza salité donc comment na bango ndi ba vanda kawana eza de ba vivre wana donc bango ba bimaka eloko te mibali na bango nde baza na valeur liboso na bango par rapport ya baleki par rapport ya mama par rapport ya famille ndenge ezalaka mama yo beta ba sete ke wi bana bazo kende ko pesa ba nini ba kanio te pa batu ko pesa ba mbongo ko sala ba ko tia ba biloko na ba ONG mais bazo kipe bango te bazo kipe famille te bazo kipe te ça et loko ngana comprendre ata mama zo linga pongisa yango omoni ba mama na biso balinga ko vivre ça biso pe ba mama ya lelo ozalaki na mobali boboyani okolinga kanda wana bana pe ba porter kanda wana
Na moi moki on na comprendre papa mama zana moi regret moki ko mona ke mobali a sundola ki na bana mobali alobaki ke bana ba ko réussir te dikuta mobana ba monani nango e bana ba komi ko sunga papa na bango ata lobi yango boye te mais nazo mona net c'est comme si rando oyo et kotisi rando oyo eza premièrement ya papa na mama na bango. Voilà. Banda pe bongo. Na ba voice to yoka pe banda. Oyo premièrement eza ya papa na bango na mama na bango. Et qui dit siko na bana. Je ne sais pas. Peut-être je peux avoir tort, mais c'est mon opinion. Hein? En regardant tout ce qui se dit et tout que papa sundola ki bino et tout bandeko. Ata papa sundola bino. Ata maman donc ça la devoir na yo. Papa na maman ne ba yo kanate. Omoni souvent biso ba mama to ya koyebisa bana ka makambo papa loba mais lem so oyo finga pe mobali oyo finga papa bana yo obomba mais to ba souvent ke tata na bino lobaka bo bonga te tata na bino lobaka boye to ya loba mingi o ba papa ba lobaka mais oyo biso to loba le na papa o etinda loba ndenge wana to lobaka te vous comprendre donc mama ba Maria aza ba mama oyo balingi ko contrôler voilà alinga contrôler même ndako aza mama mena ndako yo fandaka alinga contrôler même mobali oyo kobima na mama alinga contrôler ozomona eloko wana ndesi oyo Maria na famille na bandeko na ye vous comprendre Maria acheki starmania bacheki vedette aza Maria na famille ni bosa baleki akomi Maria donc yango wana ezolekela mama yango eloko mama lingiti. Je ne sais pas si j'ai tort. Ici, chez nous, on respecte l'opinion de tout le monde. Si tu as quelque chose à dire, tu demandes, on va te faire monter surtout si tu es mon abonné. Je vais te faire monter. Chacun est libre de donner son opinion. Mais moi, ce que je vois, j'ai compris que non, maman Vicky, azaba maman Oyo, vous savez qui aime contrôler. Donc, azaba maman Oyo a dit que était mobile oté. Moi, si oté, maman Oyo, balingi ko se gérer même la vie privée à bana. Ceux qui vont montrer que ma camo est les réseaux sociaux parce que ebanda qui c'est yango wana lelo aujourd'hui maman Vicky vient pleurnicher sur les réseaux sociaux biso lelo nde to ko ba parents raisa toza na bana ba majeur na ndako donc kobota bana eza responsabilité ya bana te. Oui. To koma kaneti ke komi lokolo boto lesa bana il faut pas sunga yo coûte que coûte oui on n'en disconvient pas mais to koma kana niveau moko bolem so ba parents bo pesa nga ba bekité na bundinga moko quelque part na komi quelque part laissez-moi le temps quand même de respirer na meka ko sala na meka ko tonga famille nanga souvent biso ba mama surtout loko na yo ki passe ma di kina nde balobi ke mama na melaka masanga na ba odu ebimaki mama omela masanga na ngo problème tadi makwakala mutakwititi mama te ma di kina yo ka sens na olobele nde balobi mama melaka masanga po likona ngo mama lataka babilamba ya mikuse après likona ngo mama koma kuzo mibali ya bachuna baby bapasha mama koma kuzo mibali ya bapasha do mama zomela masanga langwe do ndenga bimakana ba mibali ya bapasha wana sikoyo soki sikoyo ke oui mubali moko a filmé mama aboki na réseaux sociaux au monte ke bisoni kozalaka ya bana ba odu eze belé mama dikina ozoyeba ba odu eze belé mama komela ne masanga wito boite mais eleka te mama c'est ça beti penza c'était na koto wana keleka te soka lobi na mama asaini ni akomi ko finga ye akomi ko loba na ye ke wi yende mtaleli saka mobali aza jigolo na ndako mobali asala ka eloko te na ebite neke sasa pe ningi na beta 7h isa pona biso ba mama moboti. Si ton mariage n'a pas marché, si tu as un dent contre ton ex-mari ou l'ex ou le papa de tes enfants, bandeko, tout ça la tête de sorte que bana na biso pe ba yina ba papa na ba. Eza relation ya yona mobali wana. Bana bazana kuna te. Ndenge yoza mama na bango, ndenge ye paza papa na bango. Vous comprenez? Biso basi to lobaka mingi. Lelo, ce qui te lobi, papa et ba Maria Tumba, aya sur la toile, aya koloba, je crois il aura aussi beaucoup à dire.
contre Maman Vicky. Je le crois bien. Parce que nous, les femmes, on a la facilité d'accuser. On a la facilité d'accuser nos maris, nos papas des enfants. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais, ce qui m'a dit, papa va Maria Tumba. Yépé. Aïe, ami Titi, si na niveau na bango nyon surtout, yaya, je crois aussi, il aura quelque chose à dire à Maman Vicky. Je crois. Bato ba yebi bango ba lobi ke mama ba Maria Tumba zalaka mutu makasi ayoka ate. Oya lobi ya kwana kande usali. Yango komaki na ba moma moko boloko azoyoka te mobala la chaki ye. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ce qui peut te lobi to yoka papa ba Maria Tumba, il aura des choses à dire contre maman ba Maria Tumba. Donc, ils a passé nazota la kanga na lobi ke tomoni mama mama bombaka. Mama na bombaka bana bandiko. Kokende kokemba kuna nzutu zo fongwa maboye. Quel que soit le problème, oui, Sheila, aza mona mabe. Ah, elle ne makasi. fallait pas. Jeannette, très impolie. Il a profité pour ça là, qui vedette. Très impoli. Mais demain ou après demain, je vous dis, bah audio est mis sur la toile et qu'on condamne bango. Raïsé sa ziango, a bombi ango bien. Na koti yango kutu na tiango na PSP. Raïsa bombi ango très bien. Demain ou après demain, bandi konanga tozaka awa. Même à ta maman, même Sheila, même à ta Maria wana. Et on commence à soigner la banda kuna bango, barozo misela bango. Maman koki kolobate. Mobala mwana na obengae et koko tindi. Non. Quel que soit le problème. Oti kaka. Bozana ndeko na bino mobali akabaka te ote mwasi na ete. Esika to lia loso. Na mafuta mbila biso batete to lia loso na pondu to tie mafuta mbila. Mwasi ne azalaka te. Esika to kola to monaka pasi mwasi ne azalaka te. Soki akabaka te za yenda akabaka te. Souvent bandeko nanga to lingaka kokosa ba comportement ya bandeko na biso ote mobali na ye, ote mwasi na ete. Te. Non. Parce que maman social ndengaza wana so azana souci ko azana posa ko aider maman na akosala ngo ko lokola ta moi 50 biloko na tekaka et loko wana soko zalaka na ezaleli wana fotika o moi ça yana ça kabakate yende te moi ça yana bilo za étrangère aza mutu mususu esika bokola bolingo bozala nango ya yebite c'est à votre frère. Tout ce qui rappelle que c'est la bateau makambu. Oh ya na biso, oh mobile ya Maria, oh te. Bana na yo moko. Vous savez dans la vie c'est la concentration. Bana ni bali ala basala ba we côté ba maman bali maman Ariette ya tokai. Ce qui Raïsa sonyo ayo kisaka maman Ariette. Maman Ariette abota bana na ye na bolenge nyonso na bo jeunesse lelo Raïsa la muka koma kroni mama. Oyo Henriette a finga na réseaux sociaux pour la mwana oyo atumba zazu bo mona oyo mais totika ko yoka te que Henriette a tomboki aluka apesa matière à mwana na ye parce que mwana les car na réseaux sociaux bandeko il y a d'autres choses hein quel que soit problème toto mona Chantal Bola na Karim bandeko to tapoter please et ça na makabusu quelque chose to mona Chantal Bola na Karim bayarana tout le monde Raïsa y a une matière à molina. Mais comme on a maman, comme on a macabo, biso to yeba kite yaya. Est-ce que c'est important? C'est important. Tout ici c'est important. Ma paix, merci. Est-ce que c'est important? Non. C'est important t'es. Maman, maman, quand on a commentaire en ouais. Ba tapoter non ba tapoter télévision matate tapoter ko na sala ba makamba kitoko o tapota na suki yo so kanga suki abo tapota na suki ko ma chérie regarde les goûts de ça hein merci Nancy o tapota na suki nanga ko bandeko nanga na sa ko feli na isa kabino na ko fela tata biso ezate le roi yo ko fela tata na bila zalaki na kini kombo na ye Jean okenda poto koma angolaise nana kufa Tijan donc basa bato monte ngana za Félix certifié pour tapoter bandeko nanga tout solo là moi dikina ngana jodi na tanto akwa kala pardon yo amta ulanda te ma dikina
ngana olinga tant to sale miso to betaka sete na mwana ba Maria wana ya mwasi ya muke oyebi ke mwana na komi ko exagérer hein mwasi wana komi ko exagérer tala ndenga oloba na Maria lobi ke wi yo ndenge zano oyebi ke wi na ko beta yo obika ki ko lobi ali bebeta Maria yo ki angote na yo ki te Raisa nazaka na 24 heures atalaka cuisine ndenge salinga ya Zela na bachanga na ni na réseaux sociaux. On va champion filmer ndako aboki na réseaux sociaux. Moi si mobimba alingi réseaux sociaux ta osala musala ndako ezate. Ya natalité alobi beta yana ye. Na zoti ndelo ngo tiango batu bayoka alobi beta Maria alobi soki Maria penza ndenga kende ki kosenga mama bango pardon na 23h wana na yena Kevin. Alobi de pe balo munene azali bumu munene mungu aputu. Soki ezaki ke wi lobi tango ba ko senga mama pardon na hypocrisie bosali na ngaki na beto na bise bino ke bi partout to bando kuta oyebi mwana na zaki ndoke kimukolo ale pe kindoke kimukolo penza oya misu makasi soki na moni bino kuna soto okuta na biso na mbila mto bando kabola biso mwana wana mukire zela na tindela zela na okita te na otindelo ka soka sali bongo se ka exagérer penza soki alobi bongo se ka exagérer bomoni bandeko la famille soki koti potopoto bana ba otosa mama te baleki ba otosa yaya te enani aza perdante mama ba mama natindi yango talango yango natindi la numéro no mama oyo na ma na kele oyo kana ma wana passe na kele nga epesi nga kana nga bimono perso avec pemena ndenge na jife parce que a komi ko exagérer a komi penza ko exagérer ke comme na poka ba ke wi yo mari pa benge alungwe na komba ya nga benga ke ya mari ya makomi ko yo maria. Ah bon? Tiens, on va la tindeli yo. Tiens yoka, tiens moto yoka. Tiens batu ba yoka. Télécharge. Omoni. Oh nyos tu mama mobote seka moto linge pe la boma. Ya boma kanisa na pasi. Ya kemba, fongola, zongisa, betatu, batali, yaka lisusu, ofongwa 2 cm, obeti tout boye. Ya okomina 3. Tala tawana, ozala motema munene, surtout réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezikate oya ko exposer ba. Tout landa to yoka. Bonjour yoka. Tela biso bafle so rezali. Otombo la folie. Na matali polo. Problème ezate kasi to foto yoka bien. Manu. Yaya. Bandeko pardon. On peut s'en fils que na matala isa lobaka na matili kona za bluetooth. Na mona ngofi. Voilà maman. Problème ezate. Bozo mona bandeko nanga biloko eza biloko toko ko supporter ngote na bêtise mais surtout etant que loko tangami mwana ya mukie oya bandeko respecter ba yani lelo makambe bimi akomi ko zo ba yani lokwa ba camarade eza biloko toko supporter te oui bango ba mama cesse ba Maria ba sali mabe mais na ndenge penza ya resigne ya respect ba mwana wana pofo azala pena moi respect pona yana ye ba yani bango mibale po akomi ko exagérer toza ba bantu toza ba congolais ba biloko boye na ba famille na biso na ba coutume na biso soki bana miki bazo respecter ba mikolo te par rapport à ba makambo ezoleka ya banini penge loko na beta site boye bango ke wi réseaux sociaux eleka kanango ba to réseaux sociaux nde to sala ka beto sepeli po na nini matière eye mais sikoyo na ndenge toza boye ba par matière réputation malgré to lobake wi réputation nini ebeba kanango te pona biso to salaka mais maman wana eloko tozo bosa na ke wi asalaka na réseaux sociaux te lelo po makambo ezana no moto mama azotambola na nzela tozo mona boye mais lobi tango makambo ekosila ekolata mama Maria kotambola ni normal to mwana wana muke wana ke koma na pa oloba na yana nini ke wi na lingaki na beta yo bo bika ki po deja nga nazaki ya kolala bakanga ki deja portail soki ezalaki penza ke ndenge bo yaki wana nga na mona ki bino na ngena beta bino quel courage momo na ngo azozwa wana nyoso wana ki nini kaka po mama zana sima na ye po mama zana sima na ye nyoso wana a profiter na kolukela na ngo na succès oyo ka ke wi succès moko ke ozoko humilier yaya na yo ozoko humilier ba yaya na yo mibale o deja basali kombo yo po na sentiment na c'est pas bien. To sepeli te ndenge bango bazo sunga mama na te obligé lelo atani ba kongola mama na bango mbongo ya kanyoti na kati ya réseaux sociaux ba mama ko lia ngo lelo mais lobi ko koma licholi ba te belé ba banda ko finga bango na kati ya réseaux sociaux ba banda finga bango comme son lokola jugement biso ba to pesa mama na yo soki to pesa ka mama na bino te bino bozana mbongo soit déjà
boye bango pe ndenge ezana boza komi kitisa bino moko me bozo kitisa Maria te bozo kitisa soki social soki mama social bozo kitisa te bozo mi kitisa bino moko famille wana mombali botana mobima boluka kimia singa famille benda na mekata na te mama dikino zu bafla ya singa famille benda na nango mekata na nango te boluka ka bocha kimia za makam na bino parce que soki ekomi ke oui mibali bakende koluka kozwaka charge ya bavina na makam na bino bambongo bino mo bomoneli pasi oyo bonyoka meleli lelo mibali ale po bamoni bino bozwi baya ovandela bino kuna bolelisa famille te bokipe famille te wana sikonde eza pasi parce que mibali bazala mbi ya cha mama bon la tika c'est bon ça la te quoi n'importe quoi connecté nanu baflet pocho pesha nana tiku ne pa na ya longola ya makambo eza pasi bandeko mutu asepela likambo aza te eza pasi komona mama azoya na réseau sociaux mama azolela bana bakipaka ye te bana bapesaka ye te esali mpe pasi koya komona lisusu ke wi mwana oyo atangami aza ya moki oyo atangami aza leki azoluka komanke bandeko ne respect par rapport ke wi mama mpe aza wana mama koyo koboma moto mpe alobi ke wi te ndenge eza wana botika yo makambo oyo kokota ngo te tikelanga yango na baya na yo mais mwana moke so akomi kotelemela deja bamikolo boye ezosala bien te ezosala bien te ezosala bien te po eza na ndako moko te bakoloba kebi bazangi baproblème biso nyonso tosala na réseaux sociaux toza na baproblème na biso mais tokotikalaka komonaka bamama na biso te baya koleka na baréseaux sociaux parce que bayebi ke bazobomba biso biso mpe tozobomba bango siko ntango deja mama viki aye nango na réseaux sociaux boye na ndenge ndayoki suma adiki na nani balobi mama social afingi mama na bango nzoto na ye ya se afingi mama na bango nzoto na ye na nzoto ne na buse nango mama social oyokaki yango afingi mama babiloko abongo bandeko je sais pas le pourquoi siko eza nini bafle ndeka te to nde nini on dirait mutu mosusu aza na aconnecté yango wana belela bango ti toza déjà minuit baladi bino minuit aisa tindelanga ngo na numéro angola numéro angola ngo esala kaka zelera mito numéro na otro numéro angola ngo esala kaka yo mo mkola numéro za ngape zelera mito na donc pour nous le famille manque d'éducation voilà maman zo qui tant ko manque vraiment d'éducation merci ma chérie t'as tout dit manque d'éducation obso zo mona oyo donc zo mona même maman je suis désolée maman sociale azo lobania kina WhatsApp edinitia na mitindeli na meka siko awa soki kosimba ok na meka soki te toyoki ka ndenge wana donc voilà c'est triste eza mawa mais eza réalité ya famille ya Maria baza famille moko baza trop mystique emonani mpe temi éducation eza te mama dikina pourquoi nalobi ke éducation eza te parce que oyebi basertaka tiktok isika bazalaka na baréponse moko tozoyokaka nde bakolege na bango mpe ya tiktok bazoloba bazalaka na baréponse moko soki aningisi kempote soki ofinga na ndenge moko ya mokie te donc nyonso oyo mwana na bango wana azosala wana soki kombo nani wana naona ngota te otanga kombo nete po akomi obayisenga donc nyonso wana mwana na osala nezaka o Maria sala
Maman ne fallait qu'il ait akata hémorragie oyo. Pe nazotuna numéro yango ya mama na bango ekomi na réseaux sociaux ndenge nini po bato ya réseaux sociaux banda kobenga abenga kai. Tomo. Mama pas elle a besoin aux alanini star. Mama va stariste. Eh ma Vicky. Ma Vicky eleki na réseaux sociaux ma Vicky akoki te. Ma Vicky abeti ngonga na bana mibali ya bana nalobi bino bato bozoli ya mbonga bana. Eh maman ça va ocha. Ezoyo kanaka te. Donc Bluetooth ezo simba. Tombola volume. Makisi penda volume na changer ta téléphone boime. Toyo kaka. Bozo yoka. Parce que quand tu te rentres dans le pays. Eh yango. Bozo yoka. Oui. Marie, que les la ana boutout. Oui, à 23h boutou. Oui, au singa pardon par maman. So na zo que bossa ni ka chance ka maman quand elle porte. Pour dire na ngana beta yo. Na mobali no za munene bulukwa lupango ba. Ya ba mongo na ba tetela. Yesu. Mankima. Raissa. Jenia manke ba tetela. Yaya, biso na lopango ezalaka lopango munene te biso tozalaka wana soki tosweli na tongo te incompréhension na midi mama Jenia manke biso batetela bandeko bobenga nga te boyebisa ngai Jésus Raissa oyebisi nga ngo deja tokomi mokolo mosusu bandeko na ngai nasi tolapa Jésus alobi mobala Kevin aza bunyelo kasolo paka batetela oui biso tolingaka bisiki espace po tozalaka ebele na lopango incompréhension pondo etutama ya tala nzoka monene tolambaka yango tozalaka ebele génie est-ce que dépôt ya réseaux sociaux biso batetela na babongo tofandi no mabe faut que ndo comparer biso na Kevin non mwana oyo soki omoni mwana munoko etimbuka lokola anima kwakala lokola munoko songo kansa lokola anima kwakala ta munoko kansa tilapia tomoni bato minoko makama ta munoko lokola anima kwakala botalaka munoko ani baninga babendaka bana obenda ye loketu me ye tala mpe ya notre âme mama ani babenda ye munoko nde bomoni jeni oyo babenda ye munoko. Maman, c'est un beauté. Oh, les cambos, maman, dit qu'il a. Nde obimisi nene na prison olakisi biso olakisi biso ti tokena bino boye nde bolingi tokena bino okayo olakisi biso wana mbongo ngiyako kobandi yo totande bosisango oye kolelalela nazoba ya na mama social zoba kizengi bosololi na nene mpo monaki oza mwana mabe oza mwana mabe bato baoloba kuna maria mwana mabe hypocrite bafuti nene mbongo mpo afinga mama na bango soni bokofuta ngo na bana na bino tous ces pays ici-bas bokofuta okena bino bongo one naza betension etungisaka na hôpital nakoti hôpital kona bino namesa bino de so tokuta na nzela tobanda obundela polisi bando yokabola biso tobunda otala bino namona likolo ya Kevin awa te namona ni yo Mario esenga pardon te oni pardon ya kosenga ana tobenganaki yo okendaki olelaki eza moke oni olelaki ana ya moke nolakisa bino nga na jeni naleki na bino te nabayi otu omanke mama na oyela ye réseaux sociaux na ndimi je m'en fous lokwa na tiki naosala bino bavideo te na tiki bino lokwa bokontine ka na tiktok noya na bino na tiktok moni video nasali oyo eza ya suka nasire ekoma epa na yo moni famille bobengaki bayasinga bino pardon tobengana ye bango pour votre information nabengana ye bango nesi bango toyoka te toyoka so mitema na biso elingi mpona mito toyoka te lokola yo maria okenda koyesa mama social nga na bima na Kevin mpo tolimbisa binoa mpo toyoka nanga fo miselanga bapreuve na bima na Kevin na bima na libandi akani wana so te tondokuta na nzela tobanda obunda oyebi deyanga moto esalaka te moto etola j'espère na suki ya
Mama nanga bandeko. Mwana zoloba zonekisaka butu boye Raisa. Mobali wa monene na lokwa. Monene ya bamongo. Boyaki lobi na butu kosenga pardon. To boyaki Raisa zomonanga. Na somono bien. Ndengo zo bouger, ndengo zo ningana. Maria yo hypocrite. Oyaki lobi na butu kosenga. Kosa la bageste beta ko téléphone ndenga beta ki Jenny na lobi. Ngai Jenny na lobi soki bomake mama bokutanga. Bisika nyoso to kokutana na bino to banda ko bunda. Raisa zomona. Nazo mona bien. Maman c'est ko sekate zanga teza Jenny. Naza sir. Nazalaki na hôpital. Tension tondisaki ngai. Na coach hôpital pour na bino. To banda ko bunda. Bandeko. Mobali nazo munene dokwa lupinga ba mango na ba tete la. Louise ko sekate. Louise mwana mama ko sekate zanga te za leki ya ba Maria tumanda za ko luba. Azo luba na yebisaka bino na famille ya sikeza te. Maître ya liboso esalema na Bible. Ndekwa boma ndeko na ye. Soki yo na mama seya boyokani. Kokende te o makila nanga mwana mama nanga ya bonsoir ma chérie Sarah. Kokende te, je vous dis, conseil gratuit. Kotala ka teke mwana mama nanga te mwana mama na ko za l'ennemi na yo. Mwana tata na ko za l'ennemi na yo. Lemsu mzambe akopesa yo ndeko moko ata ya makila te manjaki. Bozata makila moko te mais aola kisa compassion bolingo. Biso ezalaka mwana mama nanga mwana tata nanga. Jenny mutazo pelisa moto to boite mabese yaki mama yaki nani mama social ye siko mwana mke alobi bozela Raisa zomona nazo mona ndongo zobina kuna dance yo Maria tumba hypocrite na mobali na munene wana kasalo panga batetela Jenny swingai swingai pendant ki passa tant ki mutetela mais to kangi parenthèse na mobali na munene wana boko pesa nga ba yaya Jenny kindumba ezaka na ba preuve te anima kwa kala bimana fulange yeso tozaka na preuve nango na tuni anima kwa kala bimana fulange est-ce que tozana na preuve ya kolakisa ki ani asala kindumba na fulange ezate kindumba ezaka na preuve te mwana oyo soko moni mwana muki abanga likambo tazana mwa ba impolitesse bandeko soko eza sorcellerie te eza sorcellerie na kindumba mwana ngwa zolo ba vexir moni ya ndenga zolo ba o senti pa ke bi mwana na déjà ba oui Tatiana oui azolo ba vérité azako manquer maman d'accord on n'en disconvient pas siko oya zo sala tala Jenny muta zo yoka pasi koleka mama Vicky azate o comprendre ye Jenny azana ye Jenny baza ya na leki binemi kutekenda kezongi eza problème te ok ye Jenny wana zo ya kopelisa munoko lelo soki ya bocha kolinga te bana na ye baswana na réseaux sociaux kolinga te vous comprendre oui nani Jenny bandeko mama social afingaki baleki na ye niar ya mama na bino ezalaki na WhatsApp il faut pas na boite ba yaya basama be mais différence eza boye mama social ba oyo soto yoki bazo lobe ezalaki ba voice bazo tindana yaya na kanda to tindana ba voice na kanda pena to tindana ba voice so ba voice ane bimi ezala scandale vous comprenez na kanda na WhatsApp boyebi lemsu yozo talanga olekana oloba banya mais ebimate vous comprenez mais Jenny a sali vidéo à âme conscience qui était qui zengi à maman sociale yo Maria Tumba oh, c'est deux choses différentes et donc on a des bilans besoin de bâtir samba maman sociale a finga ki maman na bango alobi nière ya maman na tomba zo loba yena baleki ezala ki ko swana ya WhatsApp vous comprenez c'est deux choses différentes ko swana ya WhatsApp audio eke ezongi mais Jenny aye asali nini ayela nini
aye na matière na réseaux sociaux. Matière ekoti réseaux sociaux. Mungongo ya mame ebimi, mungongo na bango moko ebimi, mais sali somo. Exposer réseaux sociaux. Réseaux sociaux n'est pas besoin d'exploser. Hein? Rendre kutu ya ans kuna na libobo batu ba chango sukate. Rendre les habits. Maman. Eloko wana nde bandeko. Ma ese sopani. Maria kenda ikosenga pardon. Soto yeba kiamote. Ye Jenny aza mwana lokola Maria. Akendo lobake ye. Non. Est-ce que to lingi famille oyo bazala na kimi ou bazala na kimi ate? Impolitesse eza na libota. Là vraiment bo limbi sanga eza la maman ba Maria na bana na ye baza mal éduqué. Oui bien. On reflète là où nous venons. Ndebo moninga dikina boy. Atana siliki, atana zongi boy. Et ça n'a pas makambo mosusu, je ne peux pas me permettre par rapport à l'éducation, l'encadrement que j'ai eu. Je ne peux pas. Nous reflétons là où nous venons. Beaucoup ça n'a qu'à dire que oh ça là qui candidaté. Éducation ya mutu et yebanaka. Ba Maria famille tumba. Maman dikina son ezate. Ozokate. Son kimi. Raisa tika boyeko. Oyoki sikoyo. Non, so ezate na ebite so batu musu bazoyoka. Bana oyoka santé, so ezate. Ezali. Merci. Raisa bonuna. Ah! Nge koti na Bluetooth na ngai ya litoyo, ok. Badeko. Bomona ka biso na réseaux sociaux awa. Nous reflétons l'éducation de nos familles. Moutako sayote. Comment la famille tombe, sa famille moko très impoli. Bazo éducation te. Nako yoka mama na bango. Papa koto ya sondo la bana. Mama badai kote ka okendo koluka mbon. Donc baza bana moko lokola banya nyoka. Bakoli sans encadrement, sans éducation. Parce que Maria P, c'était une fille donc très impolie. Nakotala Maria, c'était une fille très impolie. Maman sociale, to comme komona ye, na banini et tout et tout. Allez, baleka Maria. Donc on que c'est une famille pourrie. L'éducation gâtée. Yaya muta kosote. Nous reflétons là où nous venons. Toza ba miroir ya l'éducation banda kuna biso. Muta kosa yote. Muta kosote. Parce que ndebo moninga de kina. Tindebo moninga yao. Ezala makambo mususu. Yaya koloba. Kop nanga. Koloba penda oui. Mais, ozo fana ngai moko responsable. Attaque au mobile nanga fashion na oyeba ndeni ya ko maîtriser. Mais par rapport à l'éducation, OK? Par rapport à l'éducation, il y a d'autres choses que je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Attaque kanda ndeni ya nako régler yo. Ya mwana bomoni famille tumba. Une famille très impolie. Une famille très impolie. Une maman louba ne peut pas insulter son bokilo. Quel que soit le problème, surtout sur la toile. Et koko tindiwana, libandiwana. C'est manque de respect. Kandeko, obi moko biso africain. Oh, maman Zalaka a raison. Non, pas du tout. Maman Zalaka a raison. En tant que maman, on a tort aussi des fois. En tant que maman, on a tort aussi des fois. Mais attendez-vous, comportement maman Vicky, l'obita mou Jenny a komemela epe mobala mouné no kansa lopanga ba tété là. L'obita mou Jenny a komemela mobala yo maman lingité et vous avez le problème. Yango talaka et sika kochamo bani. Faut talaka. Quel que soit problème, quel que soit problème, ba audio oyo, nana yaki na matière, nanya yaki na matière. Je vous dis, mouto aye na matière na réseaux sociaux, et ça maman Vicky.
moto aye na ma matière on na réseaux sociaux eza mariate eza mama socialité na oyebisa bino moto aye na matière na réseaux sociaux bandeko toswanaka yo ozolandanga peut-être ba audio ya WhatsApp ya conversation yo na mama na ole mso lekanaka ba audio ya WhatsApp mama na atikela ko ole mso afinga ko nzoto na yo afinga rapi mobile na yo mais eyaka le mso na réseaux sociaux te eyaka na réseaux sociaux te bon selon ba recherche nanga tant na checker tant que mon pandi sango j'ai compris que moutaye na matière eza mama j'ai compris wana zayo mais selon ba recherche nanga kotuna tona baninga ba collègue banini et tout moutaye apesa ki nini Jenny na mama prévane omona ke mama linga ki loko ya liboso mama linga ki likambo batu ba yeba yango amatie pa collègue nanga Sarah Tola donc pardon azo solana Sarah kutunda kati mama zo ligaka continuer koloba prévane yango wana amatie pa collègue nanga Sarah mama zo continuer Sarah kutunda bikete mama na tiki ona mpona zo pe temps ya kosala émission mama yebi ke Sarah na bana ne baswana bazalaka benemi vous comprendre donc il bango tout il faut apprendre aux enfants eza na ba mama mususu zo landanga bande ko ngai mwana ngai mobali ando benga nga bogare Raisa olati bolingo bima atali ou mama tie bogar na bi non je suis belle pas bogar obi pourquoi parce que yé comme na bogar et qui temps pour comprendre que maman zalaka belle zalaka bogar te obi pourquoi à chaque fois quand na sokoli na bongisi depuis au moment la bi bogar tu vois bogar comme tu es beau bogar allez atanga komi ko loba maloba akomo zongi selanga yango mama bogar mama beau na bi non mama belle bande ko na bobi bo sunga te muninga zo ba bo zo tapoter te bo zo partager te bo tapoter eko banda ndenge nini mwana nga na boti eko banda ndenge nini andeko oyebi moko yeba yango atoza mama tu ne peux pas kolekana ezana ba mama mso ba finga bana nyar ya mama na yo ezana ba mama moko très important zo finga mwana mwana wana ko finga pe ata finga to ke ko finga bato mosusu bandeko ngana tikala ko mona ba panga ngai gros moté difficile Moka moboti mususu na facilité ko finga mwana azo finga tina défaut tala ye kuna lungi mabe tala ya kuna boy entre biso ba yaya oui bande kuna bando finga tala mutu munene bande kuna ngai ba yaya koto ba bete bogo mabe koto ba sala boy tala mutu oui mais jamais bana bazwa kaka ozo pesa bana na yebisa bino mwana ngai Maman dit boga. Oh, maman est belle. Non, maman est boga. Pourquoi? Je le disais à tout moment. A comme on benga maman boga, maman beau. Pourquoi? Gardez na lo nango loko ane pa na ye. Azongi selinga yango. Et sans pourtant qu'on se rende compte que maman za mwana moi si maman za belle za boga. Donc, à recopier kako ngana lubaka. Faut faire attention bandeko. Toza ba boti, toza na responsabilité. Na vie ya bana na biso ata kanda ndenge nini ezala makambo mususu yo ko loba te atanke mama moboti mafinga mususu ko bima na munoko note surtout bana na biso tozo bota ko bana ya android bana ya benga oni ba formol soso ya 2 semaines et comme na mesa bana moko je ne sais pas quoi bana ba obanda ko bima libandi na 22 ans. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir respecter nos enfants. Et puis, ma Maria Tumba, bino boza bana. Star manière la bino na famille. Bino boko
mona bandeko na bino lokwa baza na salite. Beaucoup mona baleki na bino neti bango nde baza batute. Bozo bude baleki na bino, bozo minimiser famille na bino. Hein? Toboite. Bandeko. Leki na nga za camarade na ngati. Oui, et loko pe maman zo comprendre te. Bandeko a Maria baleki ya Maria. Parce que ba camarade ya Maria te, e oyeye ifali ya kana bango, aseka kana bango ngonganyo sote. J'ai compris pourquoi les msou ba yaya ba evita ka baleki na bango parce que baza baleki très impoli. Po général ko sala ya salia parce que za libota moko très impoli. Tango yebi ke libota na ngai baleki baza ka impoli baza na facilité ko mankenga, il faut se retirer. Nani Jenny azoloba azoningisa mutu boye. Habib aobeta ndanga tuna nano yango Jenny ozaka makasi. Oyo obeta mal. Donc Maria azaka ne makasi te nani Raisa. C'est que Jenny sa beta Maria mbala mbala. Vous comprenez? Po Jenny akoloba ko beta Maria ndezala boye. Ndenge zalaka bwe bandeke nanga. Libota ya nyoka, Mr. Ilo. Libota nazo yoka madikina nazo yoko bien nazali nazo yoko bien. Alobi ya Jenny nda loba ko beta au beta nani? Seke esa beta imbala mbala. Oui, c'est ka beta ka oui, c'est ka beta ke. C'est ka beta Maria po jamais ko bimisa maloba wana tanka simba yani oui. Nancy. Obi aya moko pe photo ndimaka. Mutu soka komi na niveau moko boye. Maria aza figure connue na Congo wana na Kinshasa wana. Preva ne tango bakanga ki Nancy omona ki impact salaki. Omoni ya moko tolingaka ko wanga na koboya kondima po ekendaka bongo biso ba congolais. Mais na pire esprit Maria ateka déjà elongi. Maria ateka elongi. Même ina bana na biso ya poto ba yebi ki Maria Tumba. Oui, aosala ki vedette akoma ko kima mwa makambo ebele alingi lisusu kozala liete. Malheureusement c'est ça. Eza na baninga ebele bayeba ati. Ozalaki na moninga na yo, moninga zwi apambwami. Yo tikali na nini ase. Mais ernyo surtout kolingaka ko rappeler moninga no makambo akala kete. Tango kuti tozala ko zoyeba so tango tozala kana kwilu. Tolalaka libanda non. Maman il faut comprendre que te bana nanga bazali susu bano bazala kite. Maman il faut yeba na comprendre que bano yanga ce n'est plus le même parce que lelo ba ena makam na réseaux sociaux po Maria azopesa susu te maman social azopesa susu te bon tant bande ko pesa na mabe na malamu bande ko mona po ne bande ko akoluba te. C'est ça. Si vous le lobo bayoki ke oui, bazo pesa te ba memi na réseaux sociaux po basa nini ba koluba. Hein? Donc on a conseillé oh nani maman bonheur a pesi. Donc on a conseillé maman bonheur a pesi maman banane. Merci. En tout cas, il y a Vicky Nazar dessus na yo. Na yo koloba na réseaux sociaux parce que et là na bato musu bazo komela maman bonheur pe kisa ma Vicky azo le kana ba réseaux sociaux azo le kana ba live. Oh, na yebi ça qui est derrière on peut se conseiller qu'il y a Vicky comme ka koleka na koyamba ba appel ya bato réseaux sociaux parce que ta réseaux sociaux bazo ya ka pona bien na bango pona avantage na ba enregistrer yo bazo match ya ka na réseaux sociaux. Nga depuis to soli na yo so moni nga na enregistrer yo na na match wana. De toutes les façons, ils ont banana yo. Makambo ba no kwa koleka na réseaux sociaux. Surtout za mutema zo suka yo. Oza mutema moto. Et Vicky ça la live singa Jenny compte on les na live et puis makambo koloba na live za na makambo za édifiant et tant qu'il meurt maman bimisa makambo ba na été maman bomba ka ban on no bana ba ki bande mo limbisanga eza makambo ba nga na ko régler wa famille et puis on retirer na kongo ensemble baloba oyo bimisi pona bana yo mais yo zo plaisir ba ta réseau sur bazo benga yo o ba o yebi bien que ba ko enregistrer yo et puis ba to bazo enregistrer ki balinga ba no te yo jamais ko sala yo o potana ba no ki na binemi ba na yo eza bana na yo makila na masha mumeno na ya fiki franchement na za dessus mu connait so mona maman na ba ba osala handu na réseaux sociaux ba osala handu na public ça t'honore pas les gars na ko biso ba to zana mutema ki ba mama ki bo moto to zo ka pasta ko so finga yo na réseaux sociaux
Mais quand on sort de Soroli, à ma grande suppose, on a un qui voice na yo. Et pourtant, il y a bien vous a informé que tu as réseaux sociaux, tu as enregistré ça bateau. Bateau, on a balinga cher la tête. Balinga marre la tête. Des places, ils ont les cas. Ok, donc on se justifie. On se justifie pourquoi? Si on a monté ma moto, on a mis au soukayo. Ça, la live, il faut s'expliquer. On le va na bateau. Et bon, limbisa. Langage, on a la personne. Bon, limbisa, et ça m'a capabana. Et ça m'a chopo nanga. Na retiré ma lobalo sur le bateau pour na barre nanga. Na ko régler avec la famille. Ok, on les caca. On va nous ça là. Droit de réponse. On va qu'on se justifie. Bonjour, Yavik. En tout cas, Yavik. Quelque part, maman Bonheur a raison. Quelque part. Bandekonanga. Oh. Non. Les gens ont été au réseaux sociaux. Maman Vicky, maman Maria Toba. Aïe, bita, dans solo là. Na qui que ce soit, va enregistrer. C'est pour cela que je vous ai dit que bangonde ba yaki na makamu na réseaux sociaux parce que ba linga ki ba tuba yeba. Je vous dis. Parce que ba linga ki ba tuba yeba. Parce que basali nini balinga ki batu bayeba nde yaki ndenge yaki wana bino boyebi te mutu na mutu neti ngayo nasala pacte na Nzambe na loba na Nzambe prière na nga na chambre mais kenda ko bima na miso bato ba témoin ba ange ba kelia ne tout et tout na lobi Seigneur soki yo pambolinga na ko kipaka ba veuve na ba orphelin nga na uzalaka source ya canal na uzalokola tio o ezole ki sa maille de l'autre côté ya là on a sala ki libonde là nazalaki na chambre na commande gérant ya Nzambe siko lelo so na longoli moi $200 nanga na longoli moi $500 nanga na ke ko sala don et pas ba veuve na ko sala don et pas ba orphelin yo mama nanga obete bandeko nanga boza na ngoli mutema likumia. Tant on a kangaka porte na fouka mara na salaka pacte na Nzambe na bi Seigneur ngai me voici comme ta gérante. Si tu me bénis, tu bénis mon mari. Seigneur, je m'occuperai na mokio yo ko pesanga na ko banda ko s'occuper na ba veuve na ba orphelin. Alors yo ka mutema pasi parce que bana moko batanga ka mbongi bimaka yo yebi nde Nzamba zo pambola ba makambu na biso. Et si quand on voit qu'on a 10 Nzamba biblique, il faut qu'on soit 100, qu'on soit 1000. Parce qu'il y a des gens qui faut balier wana, ba veuve faut balier wana. Oh Maria Touba, bo qui peut maman na bino, ndenge bozo qui ne sala ba don. Te yaya. Et donc wana moi je suis contre ça. Mutu na mutu a solo na Nzambe lo lenge morobo. Bongo maman tako ba eda maman est-ce que maman ngandima kama adikina. Maman ngandima. Ba pesi andimite. Tonda kate ba ndima ka batute. Ato pesi tikali ka kete o pesa ye nyonso. Ba ndima te. Bazo senga makambo minene o bango mo batikali ko réaliser te na ba âge na bango. O atikali ko réaliser. Na lobi ma adikina. Bango moko nanu bana ngo bazo débrouiller na bazo teka mo ba plante na bango bazo teka mo ba biloko na bango. Nanu bango moko tunanu ba ye potote. Siko yo mama ozoke koloba na bango ke wi basala bakanisa mbongo basa nini babimema baleki na bango na poto. Est-ce que zalaka mbongo wango yo moko mama muto bobisaki bango oyebisaki bango babimema baleki na poto bango bamemi te baboyi yango yo koloba to eza kaka mbongo bazodebrouye baotekela babiloko kaka nde tozomona na mo baplante ba $15 mo babilamba ba $5 ba $10 nde bakanisa mbongo baya nango na poto. Soki ezalaki penza bongo ke wi c'est obligatoire. C'est ce on a volonté na bango, c'est obligatoire. Yé mo katinda ba ni na poto. C'est loko wana. Ba mama na biso biloko bango ba réaliser te. Ya tikali ko tika ndeko na poto te mais azotinda bino botsala. Voilà. Hein? Azotinda ba ya na poto madiki na ba ya na poto abeng sa baleki na na poto. Hein? Baleki na soki bango bazaki na mbongo be ma bona toujours be na minute be bazana poto. Est-ce que ça muto aboya antela poto? Wone saka bambongo kaka ya kodebouiller kaka essentiel kaka wi nazanga lipate nazanga lambate nazanga lipapate nazala na mo sika kolala mo mbeto mo coussin akolalela mais mama boule ke wi fala ki bazwa mbongo batinda bango batinda baleki na mona poto baya kotangela na poto vraiment batangisi baleki yango wana tomoni denima ye Maria na utumisa soki $1400 pesi soki mwana bango suka soki mwana bango ya kantie ma pesi $1400 asala bashana siko wana balobeli yango tende poani oyo wana mwana wana kaka omoni alobi na Maria soki ke wi na mona ko ngena beta yo oyebele ko nina zoloba abi wana ndo yosala nini o grimasi mokili
ogrimase mokili otalisa mokili kebi opesi mbongo liboso ande kopesa yango lokuta obotolaki yango na nsima. Awa belle sœur ya mama sociale leki ndeko ya kani donc seme ki ya mama sociale ye pa lobi a otikala nsima te mpo libanja ndeko ne fingami libanja ndeko na ye donc bafingi libanja ndeko na ye donc c'est comme si kete ye nde mobali kaka ya liboso na mokili azala na libandi alobi aosala nini aotika boye te toyoka donc avant travaille avec sa femme. Yo mervi o ebi fo ya kanita te ya wana lobi yo soki yo Sandra na tuni pe kaka avant Sheila ya bando sala wapi yo Sandra répondre biso pe yo Sandra. Je suis pas là pour détailler la vie des Kani. Oh mais tu nous vois soki Kani azalaki vaut rien, je pense pas que Sheila doit s'intéresser à Kani quand Kani a accroché. Non, on dit pas qu'il est vaut rien, on veut juste savoir hein. Ma chérie. Avant qu'ils se mettent en relation, attends. Soki Kani azalaki vaut rien, soki Kani azalaki na l'autre côté, Sheila va aussi ba millions. Je pense pas que Sheila présence ya Kani et de qui est embellie ou quoi que ce soit. Non, on a compris. Avant akutana na Sheila avant qu'il va bana kusala business ensemble na Kani ya maison ya ba pareil na ina Sophie. Allez dans la maison pa. Cabine, alors sur la cabine, OK. Ni cabine te abazali na il y a la cabine. Aya kabite azazana répondre bango. Alobi azali na kabite, azali na maison ou abanda kuteka ba téléphone. Donc après ce temps répondre zéro ma belle pardon. Tout faire comprendre bateau, tu vois, parce que là si tu as la maman, yo zappé maman parce que moi là pour tomber dans la disabilité et je connais que ça maman. Tu vois, on a les bio, on est aux réseaux sociaux. Comment il s'appelle dans le sens que bateau sont réclamés dans le sens que depuis Kani a compté pas ma sociale à partir famille. Vous comprenez pas si maman compte azali à partir famille. Mais yo le dit que ndakuana ezanda Kani azamayo ezanda kuzaki ndaku ya ma sociale tout yebi mais yo le dit que ma ya grand frère na yo afandi ça maman la papa za témoin na ma sociale so ça comme ya caution. Si vous bateau balobi na sens que bateau na ki Kani abanda kusala wapi apa kutana ma sociale parce que tu dit que Kani na musala te. Yo le dit que abanda kusala na cabine. Et pas il va la boutique à ma cabine. Donc, si on a mis à sur ma téléphone, tu as comment ça la mise ça somme là ma sociale. Il y a moi va te comprendre. Kani azalaki na maison na ina ville, azalaki na kabite. Kani azalaki na maison na ina ville. Et on a le basso tout qui maman sociale to yebi ni to mona maman sociale ndinga banda shop na ye ba côté kane awanati. Bandeko. C'est comme ça nos familles hein. Ba famille na biso eza bongo. Lelo soki mwana mobali wana azalaki mobali mabe kani na lobakawa mafisa banda ko yibe mbongo eza na mibali yo bayibaka basi mbongo ozo comprendre mama sociale bino bato boyebaki na réseaux sociaux biloka banda koteka ya moko na ndenga koma koteka abakisi ba perruque abakisi biloko bayibi magasin babuki mais lobi aye lisusa teki
Donc elingi kolakisa ki azana mobali ya mayele pembeni na ye. Elingi kolakisa ki azana mobali ya mayele pembeni na ye. Eloko biso ba famille africaine to bossa na yango wana Raissa. Eloko biso ba famille africaine. Vraiment. Bon voyage biso. Surtout les Africains. Oye bate butu kete Gino. T'es mon champion. Au monde les Kamboana, to salabo, to zongi sabo. Oye bate ke conseil ou ta ke panayo. Oye bate posa moi si malamu. Papa, ce n'est plus l'âge. Il y a qu'on fêter mon anniversaire. Na bengi sabato kaka te ba ya ba dia ba mela te papa. Tous on a besoin de comme indépendant financier. Hein? Indépendant financièrement, vous êtes indépendant. Donc cela veut dire ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Depuis le mois de octobre, novembre, décembre, janvier, février, 6. Tokoti max, ça fait 6 mois que nous sommes en Afrique. Mais nous payons nos factures en Europe. Toujours foutre ma facture. Na moi ça Louis Vuitton té. Na moi ça Versace té. Na moi si il y a investissement. Ou il faut au tiers et bota. Et ça na ba agi moko boui. Force aux anango lelo dans 10 aux anango te parce que au kobeta quand na longue moko boité. Lelo des mois après demain bato musu ba osani ba ko nier fort na yo pembe ya mobile. Ba ko nier bato bazo talanga surtout batoto akisangani nakenda kokuta concession mobile nanga ata nzete moko te bando sala ka makala mais grâce à moi café kota ba cacao kota mbile kota grâce à moi car na mbonga muke zo bima kona kete to somba ba pépinière to sala sa pépinière ba café botanda. C'est frère obima maman et café bimi, café comme kobota. Souvent nos parents bani yakabe fort, ya mibali ya basi na biso. Azo mona ka kete mbonga mwana nanga. Mbonga mwana na yo po bota bongo se kazana muta malamu pembeni na ye. Conseil ya malamu. Ata bo pota na bo ezana ba famille, ezana ba couple. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ça n'a couple mususu moi si a yebite qu'à venir ezali. Madikina famille ope baza bengrate. Olobi Madikina famille ope baza na ke ingratitude ya makasi. Babosani ke wi mwana mobali o Kevin o bakanika ngie ba muyibi awa. Ke wi o ayibi ba mituka ya batu o esikoke ba mbonga batu ba pesa ki ya ba container et tout ça wana pona nani? Pona mari ya tumbate. Siko bambongo nane so na pona Kevin denga isiko kakawe ba container a mituka o bambongo ya batu wana nyonso wana zo siko sala na mundi. Hein? Tumbazala qui très impoli, trop impoli. Mais avec Kevin, au moins quand même qui a commis a commis plus ça la business là yé. Bande pour voilà. Ça c'est nos familles africaines. Au moins a kaka boyebite. Oyebite. Conseil zo kende zo zonga. Ba sacrifice nini bazo sala. Les mso yo za moi ça Louis Vuitton, za moi ça Versace. Mais moi c'est surtout certes, mobile ya mama social. Asa mobile malamu. To mona mama social ndenga banda. Bozongi sa ba vidéo no ya kala. Bo mona ta ke mwana moi ça zala ki poussière. Remettez. Bozongi sa. Komoni air moko. Avoya ko lobe fotala. Soko moni mwana naza ko épanoui na vie. Béni Dieu, cela veut dire ana mutu malamu. Akobala pe mobali ya mbongo nde mama Vika zolinga. Mais mobali wana mbonge mona na kate. Combien de femmes na mabala na bango? Aza moi ça député. Mazo lelela o ana nanga. Mbonga mobali na mona kate. Moi ça député. Soko tali ko ndima te. Député gagne combien? Moi ça député pour otanga Congo te. Otali moninga moi so bité. Ya homme et homme. Mibali bazali. Ya na mibali ya mabe. Mais soko moni ndeko no. Asa na couple moko o baza ini bazo kinde liboso. Koya ka tekete ya nanga ka baka lisusu tete. Ngana na projet nanga.
na bakisa moi babord. Merci beaucoup 100%. Merci. Na projet nanga na bakisa ta moi 3 4 5 portes. Siko. So na bande ko kaba seki na kaba lisute. So na bande ko kaba seki na kaba na modération. Avec calcul na bikete $100 ya 10 sacs à ciment. So 500 aux 20. C'est ça. Et ça bongo. Moutou. Au moins moutou ça kana projet tata mbola 100 francs. Ah, l'aime sur maman sociale ça qui sont na projet te. So au continue na ba business sur comprendre ata uzana $500,000. Ata uzana $300,000 ça la ka mukie. Moutou a continue na monde business à comprendre que te capital est important. Capital a musuni bénéfice a musuni. Mais souvent nos parents ya noka uti suki wapi aya nina mwana nanga tala tata po ya koloba nina mwana yo yana mwasi moka mayele po ya kodonde siko zawana yana mwasi moka mayele na mayele naye aloni seki ba café na mayele naye oyo kokute loko kuti sino tunoka kuta terrain vide so tu n'as pas pété dans l'action qui grande madame ou comprendre que ah té parce que ayebi ben fort nanga c'est très important bande konanga souvent biso ba famille tozala bongo yana bineti yana bisa mobalaka wala ndinga na sima o ngana landi na ko tela bino photo akabaka te ale lelo soka bali ubeta sana mwasi alina koma ote ya te ezezaleli naye bande ko ngai na uzana sengo mingi soki bana bakute na ba partenaire o bazo mema bango na level mususu o bazo mema bango na level mususu na uzana sengo soko lingi bana na yo ya ato sepeli na mobali na yete o sepeli na mwasi na yete o talobi pona bonheur ya bana nanga balinga mibalo balingi ko yate ko s'imposer te tango mutazala ka yemo na tango mutabali c'est des choses différentes et si ka tozawana bande konanga ba famille na biso batonda te ba famille na biso atosali ndenge nini mukolo zanga so ba do betolo maboko ba betolo suma bokote et comme kana moment moko boye au comme égoïste au mi fado tali par rapport à âge qu'est-ce que j'ai pu réaliser $100 fois 12 $200 fois 12 et ça lui combien oyeba pendant 5 ans moi bon ça peut pas m'aider il a évolué d'aller de l'avant au pesi lelo au pesa lobi kuna ba obano za ne lokote au sala nini ba wanga na ba mbongo nyoso ba pesa ça c'est la famille ya sikizate pour na kesika ko tsheni pa mbuli nayo cela ne veut pas dire le quoi tozana ba famille pauvre to ko sunga tete cela ne veut pas dire que t'es le coup là dans la famille pauvre na ko sunga ba orphelin te na ko que oui je vais le faire parce que nzamba opambolanga yo yebite nzamba opambolanga parce que au mon intérêt na ye na mbongo na biso ayebi kete couple wana baliaka bango mongo te yango nzamba zo pambola biso alors yo ocha motema mabe bango kutu basala bazo sabo oui eza secret ya réussite na biso secret ya bozwi na biso nzambe fa a trouver part na ye intérêt na ye na mbongo wazo pesa biso atako pe simba te ya biso fo simba la biso fo simba parce que nzamba yebi kete na mbongo wana ba ofele baza ba veuve bazali fona chalo moko epesa alo yo ya musabu tema mabeke te ngakuto ndeko na ye bakende ko tika baloso bakende ko sala boye bakende ko zumsa wish parce qu'on a compris ko pesa yo eza lokola ozo boaka graine lokola karo ebotate ozala makasi telema kende ko luka bande konanga
Je sais pas nano banini eza mawe eza pasi komona famille eza ko ndongwana bit source eza mbongo soko landi rando bien raisa source ya rando eza l'argent mbongo bana bazo pesa te bana bazo kipete bana babali ba gigolo etchetche naka c'est eza mbongo nande ba mipesi na papa parce que bandolo bana tena papa na bango mama banga lingi ke vindi bandolo bana tena papa na bango tango mama yebi ke loka ba mipesi na papa na bango c'est que ba sunga papa na bango donc bit ya rando oyo eza mbongo bakaboli pe Maria na mama social bake na nini oyo na papa na bango oyo wana impolitesse wana soki kombo nani wana na bango na wana mususu mobali yana pale bake na koto ya mama na bango bakaboli ndeti ngai na koloba loba mama loba na bit eza mbongo eza eloko mosusu te mbongo nde kaboli bango c'est de l'argent nde kaboli bango et ce qui fait trop mal maman azoleka ya kopesa kete kani azopanza kani yaya naza ndeko no oye na ndako na nga respecte ngai tu ne peux pas te comporter olata tika leso mobali na nga olata pantola mobali na nga yaya non famille Tumba c'est une famille très impolie ebandi ndenge nini leki na mobali ke nolata kaleson ya mobali ya mama social aloba te atabino moko ete éducation ezate o baza ko vivre pas mbongo parce qu'il y a pas l'éducation dans la famille. Une famille qui a reçu l'éducation, je vois mal qui était lekina mobali ya bana kolata ti ba mikadi ya mobali nayo. Je vois mal. Je vois mal. Nyoso bozo mona oyo. Ego bana ndeni tu mwana ana mukiara badolo bana bayana ema lobo azolo bana surtout on lobile ma ngara kutena mwana na ufinika na munoko wana wallahi billahi na tikete pour mwana naza très impoli ye mutazo pelisa makambo ngana moni pe madikina tina ndenge batu bazozo batu areso bazozo ba limero mama na bango mwana wana ya mosi mutazo pesa mama ba azo pesa batu wana limero ya mama ba ça na message eza na message. So komeli mama na message. Ah couper ça. Mama ngasa na TikTok. Mama za na TikTok. Mama banga za na TikTok. Ndio sombelo bela likam. Na yebite? Mama banga za na TikTok. Mama banga za na TikTok. Chi? Ana TikTok. Mais bati ka biloko wana. Alaka basu vêtement kani. Yo ka itena bodio. Leki na banga mobile. Ola takaleso mobile ma social. Ezalaka. Wala ko bigi ndogi. Makabolo. Na de foyer. Matikit. Ala ti souvenir ya mbala ya. Ala ti kanso ya mobala ya. Ala ti mu kaje mobala ya. Botani. Utala niveau bandeko na ya famille. Donc moi je peux encore dire que c'est ça. Ratanangina tourner. Yango Chantal Bola na Karine rando ezongi lisusu. Rando ezongi lobi ya to popola biso lisusu. Ayo ngoma lisusu ko bando tumbola biso nyonso. Nanga ipe koto pe ale ya benga zongi sisu komba ndunde zongi lisusu na nini. Na pepe kale daseza pepe kale zongi lisusu. Na ans pe kuneza pesa mbombo aboy na minute ondeza. Tiko na ans va weni ninyo Raisa. Je suis tellement occupé que nazozo tenter à kokota na ba réseaux sociaux ko yeba kiloko donc ngaya wa nazaka na ans ba wala makamba sheni na ngai makamba sheni na nga pa ko ngala sala ki yo mona kite mona kito sala ki ni mususu pe yo dans cette app kale ngana tumbaki ans na ndenge ya mukiete makamba sheni na ngai ans ndenge akende ko kanga sheni na nga na ba poditeur na yeyo ebinde to solola na privé na eko landelango tout email ebimi email ya ans makamno se ya ans e pesa yanga kanda ta ngana yewana na benga kina no president Mike la di cherche na sololi na ye president Mike alobio na zela arobenga ngai to swana ans premier jour eleki deuxième jour na moni president Mike arobenga ngatenga bite oyo ngana moni comme siko koma joke ndena yaki ko popolo ngana popola ki ansi nzoka tensa zaki ona ndeko landa ozo comprendre
matikina do yo zaki te nasi soki yo zalaki olinga kobenga nga kuto olinga olobake wibo pesa limaka papa pindi na papa pinda kata live ezaki somo sina ba ex na oloba nini lobela mo mukina comprendre mama na ngai ba ex nyonso ya nsuzolo babimaki naki makangu ya bango mibale na libobo alliance ya pepe ebimaki na tumbaki zai penzako na bakombo na bamakambo wana yo linga te wana bamakambo wana yo linga te ezalaki somwa sombelo bena likambo zaire ninganaki epetaki ekitaki emataki ezalaki somo aussi la bataille que chaîne ezongi chaîne ezongaki donc makambo ezalaki somo na ebiso ezalaki chaîne ekendaki déjà ese limwaki ubete basalaki ndeni yo monaki yango lisusu te na nde otala te raisa na nga na nde otala te ekendaki mpenza oka adie ka nde ya liboso ekendaka nde mpe ya mibale mpe ekendaki mpe likolo nango omoni oyo nauta kofungola wana ya sika basali mpe lisusu mpe baningi susu na oyo oko nauta ofungola ya sika wana ezalaki na 160 abone ezalaki somo te nga kosilika na nga nasilikaki na petaki nde ansa abengaki ye kuna ya pepe ayebisi ya pepe alobi nga nalingi na ngai te tala mwana mosala ya Angleterre azofinga nga mpona makambo ya sheni na ye ya pepa awangani ya pepa alobi eza ye mtu apesi nga bacopyright te ye ayebaki ta bande kobela akomi koto oyo bambwa na ye basalelaka ye kuna nde bato bazwaki banini na nga bakende kopesa producteur apesa copyright donc basali biloko moko akoyokaka bazizani mais Dieu merci ntango nga nalandeli yango en plein live naye nabimisi preuve talatala makambo ndenge ezalaki mutu oyo apesi copyright nalakisaki kutu président Mike la recherche akokaki te somo wana akokaki te akitaki na live mpo ntango naolakisa preuve ntango nabetika email wana nabeti na kombo wana elakisi makambo nyonso ya ansi naningisaki eloko moko wana président Mike la recherche akokaki te akiti mbamo kaka nde tobelaka jésus nazokoka lisusu te rokobondo président Mike aye oloba na privé alobi mama wana alambela biso bafufu mama wana alelisa biso me mama kaisanga nakoki yo te nakoki makambo oyo te nayebi te soki eza nini parce que ezalaki deja mama alambela bango bafufu mama asuluzolo okote na mere nyonso ntango nayebi biso nyonso ezaza na bapage wana bakataki parci pala tala kaka kewi ansa koka te ye na mwasi ne bake kobenga ya pepe basolo ne pepe na privé ansa koki tale ya pepe pa ye korépondre ansi esuki wana tale ansa ake koleka lisu na réseaux sociaux ake koleka lisu na chaîne kuna abendi alobi nabendi nzoto makambo na bino na libobo bokotisaka nga te makambo na bino na ya pepe bokotisaka nga te plus jamais parce que nga makambo na bino econcerne nga te etali nga te donc bokotisa nga te ezaki somo te ngana naye korépondre bango te nazobule so nzambe apesi nga makasi pofa lobi obete mardi nakoya kovanda imi national lobi mbe kolela mpo eza somo oyo kasombela mpe na likambo mama nakoya kobeta sasusu imi national ya debu congolais il va venir parce que les choses là c'est pas un petit problème. Hein? Ça n'est pas passé comme ça. Tu n'es pas passé comme ça parce que moi-même, j'ai assis-toi là-bas, je n'ai dit rien. J'ai vu un est parti comme ça, parler une émission. Oh, on appelle plus moi, mon nom, mixé et les pépés. Hein? Moi-même, j'ai vu ça. Moi-même, j'ai dit oui. Et les randos, elle est trop, hein. Trop gros, cette rando-là. Les randos étaient trop fort. Oui. Moi-même, j'ai vu ça. Hein. Max Yawa, hein. Comme il va partir sur les 30, c'est les randos-là, il va... Les gros randos, hein. démarrer les randos. C'est grave, alors.
c'est grave. On a vu sur ma dit qu'il c'est grave, c'est trop grave. Les rando là, hein, beaucoup les gens est là serrer les ceintures. Hein. Vraiment. Oui. Non, je n'ai pas laissé. Hein. Eh, non, je n'ai pas laissé. Français. Ça, j'ai parlé français très bien. Très bien, ma chérie. Tu t'exprimes très bien, maman. Okay. Ils ont la facilité de se moquer déjà, mais et même si on les laisse parler ici, ça sera la papa, la papa. Donc, tu t'exprimes très bien. Bonsoir. On est là, bonsoir. Mais les cheveux là, c'est très bien. On est là, ça va? Maman dit que les cheveux là, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Tu as aimé, hein? Oui, j'ai aimé. Merci. Oh, qui a fait ça? C'est une connaissance à moi. Elle s'appelle Amélia. Ok. Voilà. Ça, c'est Angola, non? Hein? Ça s'appelle Amélia. Donc, ce sont des sanguitas brésiliennes. Si tu en as besoin, tu me fais signe. Donc, le mèche. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Bana Angola, bayebi. Eza sangita ya mai. Et kubate. Donc, dès le moment où on a kangi yango, et fan de la moto ata 2 mois. Et fan de la moto ata 2 mois. Et ya maka c'était kubate le côté ninité. Donc, les gens baka ba pré-brésilienne. Pré-brésilienne. Merci beaucoup. Victoria. Kula on kito resimio penza. Elle m'a tressé avec amour. Et bien voilà. Ma dit que non, on a privé pour memelanga soroye. Surtout pour même à pour la banne. C'est très bien. Ils ont la mèche plutôt qu'ils ont la couleur rebelle. Moi j'ai préféré ces 2 temps. On a. Nous avons compris de tes rails. Ça on a comme un mbunzu. C'est très bien parce que tu es gros. Tu es venu gros. T'es mandikina. Oebi. Non, mandikina. Oebi na yebi siku tupinze ngalibi. Na sepeli dikilove na ngana moni penza changement kuna elengi yo oebi. Naninyo. Tout ça. Et tout ça quoi? Je comprends pas. Et le corps, ça va. Ton figure, ça va. Tout ça, tu as changé. Oui, maman. Raissa, omoni ngande na zalakawa, omoni na Afrique. Omoni manike, akoka poto tazolela. Poto ya mboka stress. Eza mboka stress, eza mboka makambo ebele. Tu vois, mboka stress, mboka makambo ebele. Na Afrique, on a la possibilité à kozwa bana misala. OK? Ba misala mike ba ko aider yo. Ba faire yo moko patron. Sur le bola mkatongo yo soko be okende ka ko sala l'inventaire, tu le fais. Na poto ya stress. Stress et kezomi, ngande kuna yo. Ce qui poto ba sala ko nanga. Mbe izonga. Tu vois? Donc yango wana. Ba vie mususu mona manika zo ganga boye tout et ça moi passe. Via poto za mandikina. Manika ke comme susu de la kata toilette zo misimba kono zo kanda so. Mandikina manika seli makamba somoti. Omona kite. Oyo kite mandikina. Manike ba bengani pona bilobela na impolitesse na kindoki. Na kata toilette. Ezaka ba âge moko poto ezaka malamu te pona batwana. Poto yaka ngobo mwana ozana facilité ko s'adapter. Na ba âge ba manike plus de 50 ans. Amela radiamba na sans dérangement. Aganga na eboye tout et na poto aye olingo gérer. Donc vous savez des fois on ba nanga lobaka. Bible lobe siko tie makole ko pesa melayo. Pesa melayo, amen. Ils les na poto. Pambola nzambe. Mais bénédiction est cause à la peine Afrique, cause en Asie, et cause en Océanie. Ok? Donc, mais souvent, biso ba africain, to quand ça va poto, ils ont réussi, t'es. Mon tom sous sa fan dans la poto. Mais, ce va pas la kaka aide. Ou bien te ka moi quoi salité, au monde qui panique. Économie bouleversée. Donc, au monde, ils ont kaka social et kaka boui. Mais,
Ah oui, c'est quand bato bazo bunda, bato na Afrique bazarande organisé te. Moutako yuko gagner. Asala ka gagner mais ça organisé te. Bazana facilité à ko dépasser ba mbongo par ci par là parce qu'il y a que lobby à kozwa les choses. Ma chérie, on est là na pression maloba. Bonsoir, bonsoir Madikina, bonsoir maman Raissa. Bonsoir Leki Nangai, bonsoir. Ngana ngina lo baka boye oyebike makambo ya Hans Luzolo. Oyebike la zaida moi pongi silinga mwanda muna. On est là, eh? On est là. On est là. Ma chérie, une minute. Dikina. Oui. S'il te plaît, obiso banglais to ba please. Nalingo bande la refrain mo beti. Nana musame. Nalingo bande olobi na ba age na bango bande la refrain wana. S'il te plaît, beta en double zénith. Très important le lobby. Te lobby en pesa bongo. Et au bien dans ba âge, pour te ça na âge à partir déjà 50 ans na ba âge ba maliki. Photo. Donc au tika au moins peut-être na 15 ans il y a travail et 15 ans on a au la pension, au la retraité moko pauvre, au la retraité moko limité. Donc il y a un gros obi na pambola mobile nanga parce que c'est un homme avec vision. Ce que ça là to landa ki elengi a poto lem sata moi mikie miki otoza na ngoto ngeto za na ngote ozomona. Donc il y a beaucoup déjà yo zo landa nga na ofongo la parenthèse il y a ko négliger kate ko investir. Et si ka ba oteka $500 lelo ba mabelo ba oteka $1000 lelo ya dans 10 ans oteka ngona ba $30,000. C'est quoi, imaginez-vous ce que somba qui 10 ou somba qui 20. Du coup donc au commun la liberté financière, tu n'as pas besoin de forcer ma kambu et tout non. Voilà vision, il y a des Nigériens bazana. Ceux qui n'ont retraite, il y a 65 ans après 65 ans qui te dit que au mawana, qui te dit que au vivre. Tu comprends un peu. Donc vivre c'est au salango mena. Donc s'il s'agit au vivre, attention au vivre na poto. Poser la retraite parce que j'ai connu des gens, des bosseurs, bakoufi même avant même âge à retraite. Donc le koana tolongola dans des vingtaines banda ko investir. Si tu peux acheter même les appartements où il y a bon na poto au bongisi au tché locataire sala yango. Ce qu'on s'appelle bambon mingi te ya banda en Afrique. Moi je vous dis en Afrique c'est rentable. En Afrique au côté ka lopa on $100,000. Au côté ka $50,000. Ce qu'on silisi au côté ça ka ba commissionnaire. Ce qu'on peut commissionnaire azate mbongo nyonso ko na compte na yo. Mais na poto quand tu vends une parcelle ou un appartement, yeba que y a des taxes. Autant qu'on met à calcul au monde que non, mais je payais l'appartement pendant 10 ans, pendant 15 ans. Par rapport, j'ai pas beaucoup gagné, mais la bombe est bon. Faut avoir la vision. Faut avoir la vision. Ngana beta ka c'était en Afrique souvent pourquoi? Kolanda ba conseil à batouté que non. Il faut que ça la makamuna bonne de forme, c'est ça. Na business, il faut cause la sir, il y a ko perdre un peu. Biso auto que escroquer biso conteneur il y a 40 pieds. Procès ezana mbila ilo ki fallait que ou Espagne ba loso ba huile auto sala la cope wana ba escroquer biso. Donc gérant wana donc andimi na ye musale beba polonais. Vous comprenez, c'est ça. Business il faut qu'on dima ko zo risque. Ko lo bateke o boyote avec 1 000 €, tu peux gaspiller ça comme ça. Et baby, mais si vous sommez à ma belle, au kangi motema, au sali système à elle, pour ba yiba yo isikate, demain ou après demain yaya, et qu'on pesa yo mbongo moko ya osala eloko na vie. Il y a beaucoup de gens en Europe qui n'ont pas réussi. Bah comment na ba négativité? Moi j'aime pas la négativité. Moi Dikina j'aime pas la négativité. J'aime toujours la positivité. Na voyez biso que non, on nous a escroqué mais si tu veux avoir si tu veux être financièrement libre, il y a un bon salaire. Nambonga salaire. Kiwana eza kokota kaka mukiwana ochaki boyetu ya lelo nsele obiso to sombaka na ba $400. Na yebisa bino ba terrain na nsele obiso to sombaka na ba $400 lelo pozwa terrain esika ko rekoti. Il y a 10 sur 20. Si on habite 10 sur 15, il n'y a pas moins de $15,000.
mais to somba kango à l'époque na ba 400 dollars. Donc ata au mona donc so mona bénéfice na poto oza bénéfice ya non. Donc nyonso wana eza ya you. Nini avant hein. Donc il a 400 dollars ko landisa boye. 5 parcelles, ça lui au combien? 5 parcelles. Au sali kaka, au pesango valeur. Dans 10 ans, tant ya au tekango, au blongo lem sous 2 parcelles, ya ngonde sungi, bande ko même nangola, ba nangola ba yebi. Ba Benfica wana, Benfica. Et ça ba cité moko bato banda occupé te. Ba bisika kalizalaka ba kuka, ba mabor, ba palanka et tout. Mais ba cité yo ya sika eza ba Benfica o ya sika lelo te parce que na Benfica ba tongi ba ndako na ndeka ko sakana te lelo na ngola ba sika ba cité ya sika eza ba bita ba nini o bato bazo négliger mais dans 10 ans et on a ba prix wana te bato ba kota donc yo zalaka noka na kidi bakolo après bomoni manika leli na monoko mboka pourquoi amesana kaka ya wili musheni Raisa pindi, moi 500, moi boy. Donc, pour la mbongo, à koki ko finga. Mais baza bateau, bazo opportunité. Manika kuta na première dame boy. Manika solo na bateau yoko, abako longo la 5 000, 10 000 dollars boy diko. Mais à ça, la loko tobi pourquoi? Mbongo ezala soko yebi ko luka. Mbongo ezala soko yebi ko luka. O yebi nde loko botsa. Ya tabe escroquer. Na robota. Et kobota pour na yebi nzelo na koleka pour avoir ce que je souhaite avoir. C'est très important. Manika leli na mnoka mboka pour porter za mboka ba guerrier. Pour te mboka guerrier passer na mibali o bala mkatongo kayo akei donc temps plein. Neti biso ba o. Na mona ko sala mi-temps oui, na sala ndambo un certain moment. Mais na mona moko mi-temps ils a perte. Mais si vous avez moi 100, moi 200 quota. Au lieu au salaire à temps plein, au salaire moi 80%, moi 70%, qui était côté au ça ni to. Maniki aleli na mnoka mboka pourquoi poto ekomelie mingai. Ndeko nanga. Nana go ba surtout na ba jeune. Jeune kokota koza magayi lo mama te ira mnoko neka Gucci. Kozala te. Ah oui, c'est ça. Kozala te oh yo yebi vechachi, yo la ta ya distraction. Distraction. Gucci au sommet à 2000 euros. Après 10 ans, au tech, même pas 200 euros. Pour euros, ça l'a déjà. Si tu as magalé à boire que Libanga dernièrement. Allo, Bini. Na vlog comme ça la kaya ya pepe boy. Na kaka kuna toza batebele na kati ya rezo soto lobile ba makambo. Ndeko la biso ya Londres warangai. Na badiki na batebele bele. Na badeko mon amour. Madiki na biso. Tango na yoke kuna severi ngala biele yoka koto madiki na zwi libango abande ko luka. Distraction. Mana distraction. Hey, botika magalim de mon cœur. Hein? Wana kana. Histoire d'amour ngana magani, histoire d'amour. Bon, mon il est génité à lobby mobile ya mari aza muneno kansolo panga batete na ya ba mongo, c'est comme ça. To soit na kana tongo nyonso bataba incompréhension totale. Bino mo na compréhension magalité. Hein? Aka moto ana mongo. To ça kana incompréhension. À cause de ça, beaucoup là. Donc pour dire bande konangai, lobby va na distraction. Gucci, Boye, yo la taka Versace ya, na la taka Versace peut-être était maintenant na compte paiement. Ouais, je peux m'offrir. La famille dans 6 mois, quelque part. J'ai pas besoin de la famille. Voilà. Poser, vie poser à moto. Et c'est mesura na Gucci te, na Versace te. Yo soki salaire il est qui moi moroka te ozu salaire te ozu panique moza mama Gucci oza mama Louis Vuitton bandeko bana obozo landa dikina ne faites pas ça chez vous ba yaya wana ba échouer makasi vous comprendre ba échouer makasi. Oui, on peut se faire plaisir. Na uchi kop nanga kop simbi raisa na bikete il faut business papa, il faut business class, mais pas tout le temps.
Comme Simbi, Nathalie, par rapport à par rapport, oui, je peux me faire plaisir. Maman Dikina, ba Versace wana, ba Gucci, ya bilomo lobite na salimbula, je veux me faire plaisir. Voilà. Bon. Et comment habitude. Jour au jour, ça c'est quoi ça? Oui. Bah comme quoi exceptionnel. Tu peux te faire plaisir, oui. Mais comme habitude, que yo, au moins pour la télambe, il faut ça la canne combo. Non. Quand tu as la distraction, on a été. Ah mais oui. C'est pas ça la réussite. Ce n'est pas ça qui fait que, pas tous les temps, voilà, faut vous amailler. Faut vous amailler. Même si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que la banque est solo là? Par rapport à la situation d'angai, la situation économique, beaucoup de défis sont bon combien? Beaucoup de défis sont bon combien? Ils sont là bon. Aux gens moins bon on a compte. Ok na banque. Obi kete na za peut-être na 5 000 euros na lingi na bloqué yango pendant une année na on bénéfice combien? Ya tout fait nombre dans la vie. Ah mais oui. On va bloquer mbongo ba on va travailler le mbongo et ça na pourcentage belé. Ce que zo banga lem ce qui était Afrique boy oui. Ok, obi que non, j'ai autant na compte nanga na lingi pour bloquer yango bénéfice vous allez à combien pendant 6 mois pendant une année na vous avez accès à compte nanga ité. Donc ça le PC bank mbongo na ba on va saler la yango. Ya Zara pour na bino blème sous ba jeune biso à l'époque ils allaient batati ba HM izaka lido. Nous sommes là tane ya latina e Versace motali Versace sango et simbité. Mais ani makwanga la ye na ye na mbanda motali penda mwasi ayela meza kanzoto ya et ça la griffité pour ça na nzoto elamba. Olati elamba simbi c'est bon. C'est bon, on peut se faire plaisir de temps à autre. Mais comme ma vie na yo to mona ka kete bo non ya toujours collé. Hein? Ah oui, c'est ça. Toujours collé. Bana bazana fo bakene ba université olingi bana lobi baza batu minene ali yo mbongo zo changu na ba Versace bana na baza batu minene ndeni yo zo bunda oboti bana poto bana bakumba nini permis te lo côté nini te yo moko bondi permis bana ba bunda permis mais ba yebi mama Versace mama paye non. Ah oui c'est ça ngai na âge na ngana komi na ngona yebi te ga isela mso ki na komi na yebi te na fandika boye na bengisi bino boya anniversaire ya Dikina ya mama yes ya oili omeli osilisi likona ngotongi pekete biloko ngo kuto ekotaki mungu ate ya nga je vais prendre mes enfants par rapport il y a des dépenses que moi na moko pour finaliser 10 000 euros mbongo oyo toke vacances. Non, pesa et l'autre érotique à bon c'est comme ça. Toutes les vacances, ça allait coûter combien d'anniversaire dans Suisse, na la canal bilamba combien 15 000 euros. Avec ces 15 000 euros, combien na kotika musala nanga pendant combien de temps? Ya nous autres quoi accompagner yo. Na lingite na ye na lesi bino ade après lobby nango. Na mona sœur moko a sali fête na 50 ans s'il vous plaît. Badeko. Ah mais oui. Il y a des gens qui font la folie. 50 ans, batubaye, ba champagne et fongwami. Mais elle est obligée d'aller travailler. Le dimanche, après la fête, elle est obligée d'aller travailler à 12 heures. Si pourquoi? Mais ça, c'est être malade. Dépense, il y a plus de 20 000 euros pour se lever le lendemain, pour aller travailler. Travailler, commencer encore à... Non, moi, je ne peux pas faire ça. Hein? Bandeko, fête champagne de champagne. Hein? Kota yaya encore biso bateau, so moni si. Bandeko limbisanga. Surtout moi so azu grâce à la tête au profiter kaka na ba anniversaire. Au mona bazo kosisa yo quand ça marié. Oh quand ça marié pesa nga kande. Yona. Raisa zo mona. Libala kakati. Bato bas nzabali bisanga. Nini bandela na de machango. Dikina comme si tu avais vacances. On a pas éviter na ba fille d'honneur. Wana Dikina ba fille d'honneur. Mais il y a mariage, bango siko ya mariage te pesa nga kande.
Madame Champion za makambo. Madikina. Voilà ni. Mara isepesa nga kanda. Ya solo bakotsa biso ya libala. Bango bakotsa bango de musala. Après fête il y a 50 ans, dimanche nango. Ozomona pena ke mutoko na maquillage, periki, obakola ki fala kan kitambala po kende kosala. Mais le franchement, wana chaki na manzaka. Dépense à fête. Écoutez, plus de 20 000 euros. Est-ce que au Kofka quitte ne fils katana 10 000 euros, on s'est donné parce que c'est quelqu'un qui gagne moins de 2 000 euros. A gagné moins de 2 000 euros. Donc avec 10 000 euros, donc ils ont salaire il y a 5 mois. Avec 20 000 euros, ils ont salaire il y a 10 mois. Pourquoi ne pas se faire plaisir là? Au pays satanzoto bikete na pays sanzoto nanga. Ça c'est du n'importe quoi ngabilaka ya Nzambe. Ou misa la plaisir parce que ya wana gagnaka moins de 2 000 euros. Feti bato ba yeba meli. Salika ya pamba ya mo ezokende dans de 7 000 euros. Champagne, biloko, service traiteur, nyonso. Je vous dis, à comment qui déjà n'a pas 20 000 euros. Mais dimanche, il y a après fête. Fête ya tongosa. Alali kaka quelques heures. Elle est obligée de se réveiller pour aller travailler. Pande konanga. On peut être bête si na moment wana. Ozo kende ko sala na ma bibi. Et pourtant tu viens de dépenser plus de 20 000 euros la fête. Ndeko jo ya mati biso awa ya mati bien mazola la likambo nini. Ozo kata zo gonfler. Jo to fandi no mabe. To sali onini on me toyi. Oui, ça qui ndo kilongola. Madi kinae. Oyebi mukolo ane. Na osaka live bato bazali kuna bazali na live na mukwana bazalaki. Moi c'est nambal ba owe la couverture, ba owe la drap. Yoga mobala lobi. Na gatoki. Na ngoko na ngutu bato bakata ki ngo déjà na ba page. Moi c'est nambal ba owe la drap madi kina. Yoga moi si. O yo bendi drap nyo yoga mbala bi. Fola benda ko yoga moi si mto samba drap yoga mbala lobi. Oui. Ngana bala yo ngamna mema so ngana bala tembele la la mbeto yoga moi si. Na lobaki na kozong se lombonga libalo balela nga. Na gataki O gataki. Madiki na soma. Na biso makamilika na mabala. Eza ka facilité. Mabala mingo zomona bana nzela bazotambula mama. Komala tukani madiki na zara tindela nkasi konde to solo. Oui, biloko to solo. Surtout ça ba anniversaire ya bane. Moi na inane Raissa Ornella. Moi na inane bon ça les anniversaire. Moi na zo lela. Moi na zo banga bato la folie nzambe na salle. Surtout ko bota liboso. Moi na inane ya ko bota liboso ya liboso. Moi na zo banga bato. Moi na kaka boye. Ma yo la tindeli otala ngoso sisi. Otala ngoso sisi. C'est na talon. Mais invité baza ko ya. Moi be kasi mwana ngo. Azaka yi azoba mwana lela journée wana ko mona bato ebele. Monyo salinga simba. Ça comment exposer l'enfant? Ya. Hey. Jamais encore. Si c'était à refaire. Moi na yebi ata mutuna makolote. Bo ça il a fait il y a une année. Et puis la fête à une année quand batu mikolo parce que ma banzelo ya polo na anniversaire ya bonne. Libala ya nani kufa. Ya. Mama. Na anniversaire ya une année nzembo dati okangelinga elongi. Ya mona ina nya yebi dati. Kala nan makambo. Ça c'est la folie. Wala sana ko dépasser mbongo inutile. Maman, c'est en lalité. Et les langai na fandi pendant na tanabi Seigneur. Moutou à perdre plus de 20 000 euros dans mon colomoko. 20 000 euros on est à salaire na il y a plus de 10 mois parce qu'il a gagné moins de 2 000 euros dans mois. Na fandi na tani na binzambe. Pesa la sagesse et l'intelligence. Bato bazwa réussir ça na vie. Ce n'est pas parce que basimbaka roba yesu te bazwaka opportunité moko boye
oyo esalaki bakende. Donc ozomona ke moto azokende kosala na basile, donc omoni mpenza kete moto ko azolamuka asengi balamusa ye avant 12 heures parce qu'elle est obligée d'aller au travail. Bandeko, tu n'as qu'un seul corps. Ah, tu oui, ne peux pas faire plaisir aux gens. Fais reposer d'abord ton corps. Nous autres, on est paiement. Au fin de temps, ceux qui n'ont pas de chômage, n'ont pas droit à un ok, d'accord. N'a un bon, n'a un 10 000 euros. N'a pas mis si nous autres par rapport à salaire, n'a 10 000 euros et qu'on a aidé afin d'attendre pendant 5 mois et demi. Sauf que c'était 6 mois. Bilaka ya Nzambe, je crois que mwana liboso nga naza na fête ya une année samedi soir na salle. Eza mwana liboso ya. Yare wana so bana liboso ka mutetinda bato basala ba fête. Ba fête ya minene. Eza ba fête ya bana liboso. Ça ya ba fête. Ozwi pe no beti invitation. Mwana yeba te le côté mwana za ko banga bato ba ya ba simba ye elamba mama ya beti bibele biba. Oh rappelez na ka amo pendani na sasa ba fête ya. Mwana. Donc la famille. Na ba kado mususu komi ko sambela nanu. Ba peso ba kado mwana me komo sambela. Okomo banga no lisu ba kado. Kongola ya kata na kado. Kongola ya kana kado te. Bongo façon ba dina na salle. Bango bayaka balie ya ofeli basinzi ya batei. Ba memi kado te. Bayaka na kado te mi ba kongole bandoko. Kongola ya kana na kado. Tumula ka biso na mesa na biso. Masangezo komate ko discuter ka de baye me kado bayaka. Ko zo mona ndinga olakisa mwana ngol sous anniversaire na été à 1 an. Pour tout non maman, attends tu vas ça bien ne ma bébé. Mais vous êtes méchant. La famille, Madame Pindi. Maman. La si ça vous classer à la cuisine. Merci. Nzamba pambola na sepende ya monyo. To uche église. D'après sepeli makasi. Na sepeli comme dit to makasi. Ma divino ndiro sali du wale. Isanga za ka vierge longwa na tiki bini. Bisous. Nzamba pambola. La vierge. Tango ke tango. Tilele tigala na mutu. Non na yeba makambo wana tena za ka vierge. Ta ko de bolo we salinga soni mpona kata. Bisous. Bisous. Maman Raissa bisous.